mbote na biso nyonso baye balandaka biso na chaîne na biso Pedro Production Grâce TV. Lelo na ye pona koyebisa biso na émission na biso émission ya mbeto. Toye pona ko bakisa un plus na mabala. Toye pona ko bakisa o est-ce que ça qui a kobeba pona ko bongisa parce que ton boy ba divorce. Sinon c'est kana seki pona na kandate pona na sengo pona na mate ya moko ya kitoko. Papa nebike papa nde baza bato oyo nzamba kila batali boso bino boza mabele biso tout ça mikuwa ka ya bino mabele na benga bino papa mabele za makasi o to tiaka bile to zo lona izobota izande bino parce que bino boza ba première créature oyo nzamba kila sa bino mais to zate respect papa balobi papa na mabala papa bo bongisa pe moteur na bino ozo na papa obali mama moi ce kitoko mobali kitoko mais nzo konde ça ki moteur ça ki na déjà kokufa mais yo koti moi sina libala fo ibisa moi sina vérité mama tangandi na zabu moteur nanga isa ya kokufa mais ba garage ezali soki na garage ba kobongisa papa ebela papa bazo komisa ba mama te ozo mona mwasi ngambe lokwa neti ngai bo ozo bimana mbali mwa mukie Déjà faut à moi citer. Papa tangu yo nzui moi surtout na ndako. To bala na kate pour le meilleur pour le pire. Faut que bisa moi si c'est crignos. Parce que moi sinon ko bomba yo. Oyebisiye mama ta moteur na ngai ezaboye ezwa ki pantangu na kenda ki na tutaki na descente ya maluku. Oyebisi moi sinon moi ça ta tête to ke na biso na garage to ke ba bongisi yango. Mais tangu yo zo kota na moteur à moi sinon et sigeli aussi ça nyonso on bandi ko démarrer mutuka première deuxième troisième comme na descente ngo compte au vite ça nyonso moi c'est pas ça là bien asa ko tonda osomona moi ça ko tonda take libanda atakuti mutu sokande na ti ngai mutuka mbali nanga izaka de ba mafuta ezaka plein soka bandi ko tambola asilisi nyonso pas ngai papa faut qu'on le bague. Mais comment tata peut me sous la pelouse est belle soit tibre pelouse est belle na ce moi m'occupe pas na maman tant que moni papa la pelouse est belle dans jardin et on suit machinité au bandi ko kata ko nga kata ce papa que tout na zona papa pasteur mama pasteur ko bala na yo obala na papa pasteur otika no yo comment na kamba molimo moi si molimo mi begi pe moi si nzambe mais mobile non na cheta azotea pasteur soit tombo libwe à cette carte d'Afrique tout ça était en bas pembe pour ani pelouse tout dit belé mais ma pasteur tongoye soit papa soit machine banda ko longola pelouse wana bilanga banda ko longwa soki sili osi pe pelouse kota mortel o longoli yango mais so zotika bongo tangu ya ko lata iloko na wana ya pembe ukuma nyoso jaune mais tangu yozo sa bongo osi pe poudre o tie likolo osi pe poudre o tie na se na ye ya masasamba o bongisi yango odeur ezole kamalam ba o seka ote papa nenga lo ba susu papa et donc ça la kabasi ba malibanda papa liboko makasi na tante za qui n'est pas mobutu impermis son ngama boko makasi papa to molingi mwasi et ça papa musu moteur c'est kufa nango mwasi ya zana ye msoso ki ko lukele ki ko luka ba garage ba ki ko bongisa abimisa mbongo epa na été mais so afai na bar tala basi atondisi basi belé mais yo moteur ça ko kufa mutu azana ndako faut l'accès kaipe mbongo oswanya kaipe mais libanda ba makamu yuzo l'accès opimisa mbongo mais muto a dit secret à moteur na yo et ça akobeba okola ko bimisa mbongo lakisi mbongo sana ngo akoke na wa soigner ngo bien papa photo change aka et puis basi mususu munoko solo moi c'est ça zo ba pembe no zo kam noko solo mo beli pe mususu ba pembe no munoko solo et c'est ça pas reprocher ba la mon côté faut prosaka au procès na tongo au procès na midi avant on lala au brosser tout ça ba shingo les ano sombi ba chicle ozo tia munoko ozo soana ba odeur malamu ezo bima et l'odeur papa ozo so peut na bureau et ça papa mususu so za 4 tellement moi c'est bon ça qui bien té aya so ata premier secrétaire ba ebike et puis des des amnon so l'autre comme bandi on te comme non bandi maman mais devant les amis sonnez mo bali na yo
Et ça peut na papa mosusu eloko azolata na se. Moi si moi betela ngal solo na bima na papa moko ozomone responsable. Et ça akotoboka. Maman, papa saka mbongo. Mais soignez mobile na yo. Pas décaler ça nango ba prier bien ko sombo. Soignez mobile na yo. Eh ya. Ozo soigner to so tika bongo tangi yo kende. Akeli banda mutake omona te. Birene nyo se bima libanda. Tonga ki a soigner ye alukele loka malamu azotala te. Ah kuna ndako na so pesa nyoso. Aso bongisa ta sen. Akangami na ye kuna. Oloba ke kisi etalio. Na zongi kake pa ba papa pasteur. Papa, esa te ke suyo simba Bible faut bongisa tout non te. Papa okangama kaka osimba mbongo skambaka na veste moko. Veste moko. Ya su koma solo mulunge. Papa, tangu yo pozo mbongo, la kisape moi sinon. Moi ça ça ni abongisa. Yo ngo tozo mona ba tele belé. Tele belé tango zo bien la mobile, ozo mona tendresse. Azo bon mobile rouge lèvres kitoko. Mais yo maman parce que faut tata rouge lèvres ba été na so banga. Ozo bebisa libala na yo. Ba passer nzambe belé pe bazo malibanda na ba chaîne. Faut te biso maman parce que faut ko bongisa. Mo ndenga fandi we. Na oli sumute hein. Elle sumute na mo salibala. Mais tant na tieboy na tieboy na so mpepe. Mbanda nga soka bima ki aye. Eloko libosa ta tu na maman biloko esa mais otaka. Gape kuneskanza. Papa, la table est déjà prête. Ah, on va occuper sous tablette. Viens chérie. Tala. Et ça moi encore ouais, mais na soigner on a soutien. Est-ce que on dit ma propriétaire moi si tant ozo bongisa. Ya on de makamba mbeto. Mo ba na okimote akofanda. Et ça tout sofandi est-ce que mo changer pe coiffure, hein? O changer bando tsa ki tambala bando fanisa na mutu. O tu pe coiffure mo longoli. Ok, attention à bon côté, ok, t'as mon bécaille au benzi. Moi crayon, moi poudre, et ça là un peu bien. Il y a un peu ça là qui est mbala mimon na mbeto. Kuluka te musiko ke banganga, et bien babi la ma bomba. Oso ko envier moi si mon quoi, oso envier la Barbie de la presse blanche. Oso ko envier netinga maman lève moi la bande dundu. Non, qui n'a pas beaucoup côté. Non, qui beaucoup côté. Kaka, oh yo kaka. Na sokoli bien. Na bongi si bien tala. Hein? Na comme ce quoi à la caisse. La main à 5 doigts. Hein? Osomon, na suka 3e doigt nangai. Na sokoli moteur nangai, na pangousi yango bien, na sali yango bien, ale nyo se limine à dégager. Na sous vêtement, yo bando kama na sous vêtement banda tongo ti pokwa. Et ça la ma wapi. Na hebiki na lati sous vêtement ya tongo na longoli, na midi na longoli, na pokwa na lati na zumwa le jet na tie na se. Tant que qui est copissé, moi, bah, du choix, na basuma, qui kita. Et ceux qui t'a léger, t'es aussi au longo liang. Mais au bando tsaki, pampek sa moi na ute kosa. Et ton da sur la masuma. Il y a un peu papa, ton mobile noir la tête, abîmé na ton air asoya. Faut changer. Faut changer pour longo le bon qui s'y a bien au latier. Au latissier. Et sa propriété pour nous. Il y a des gens qui ont qui baba maladie. Il y a un autre qui ont monté bien la de pisse. Ils ont maladie, belé que bébé ça bon à l'hôpital. Mais yo moko singlo soigner mon terre ya mobile na yo na ya yo. Tango fa na mbeto. Kitoko wapi. Si la ki après na do melisa ye. Hein? Ya. Et ça la papa. Et ça y est. Abala kinga futi mbongo. Ya na 600 no be d'autres ko kiti na $500. Ce que ça fier. Bon ta. Bon ça les belé. Tozé belé. Na $500. Tala ba ozele. Ba yo bala so 4,5 pour mobile ki musikate. Bébé na oté. Mais dit ça qu'est en nyoso. Il y a quoi ça qui est morte copie mais la qui toujours kangi croisé des bras. Te kangi au croisé mo kangi bloc cadena. Te ça y est. Après ça un bon on est. Akeli banda. Te fungola katango zoya papa ye ezate atongo kana lamu ki te. Ça y est pour keli banda te yambaye. Na midi soka ye yambaye. Na poko se yambaye. Hein? Kwa kozapaka te olanda kamate na biso nyoso kat na chaîne na biso Pedro Production Grâce TV. Dozana pour nous koyebisa bino matea ya mbetu. Mbetu pe sengeza la ka propre. Moi de mbetu ndeza. Tala. Moi mbetu ndeza propre. Tala dra na ba fleur. Mais yo dra na yo. Et comment déjà pembe comme chocolat. Et comme chocolat café. Tala na ba oreiller. Oni ngaya ngoyo ya mobile na ngaya ngo mbetu propre. So les ayo makolo salto yo matitala. Monsieur sal déjà ba dessin a. Hein? Ko change rappeler drap chaque jour on se change drap. Na tongo ni bolale na mobile na yo era kemusa. Oloko ni drap wana.
moi ça ça kana drame mon côté o remplacer drame susu o net ngani ya sabwe o de 5e drap. Moi ça somba kaba ça ta yoto osomba kaba kabelo osomba kabilamba to boité et ça peut suivre moi si propriétaire moi si mais faut somba pe ba drap na yo o changer ba mo te to rien na yo o changer o tie moi parfait na mettons papa zoya yo mona na kutio kano a kutio non propre a pousser pembe non yo ki odeur mo ka bien o tombol pe pelouse non ko to na jardin kitoko so ka koti su na moto maman na akokumba mutu katia kolemba te akoke nango tia kokokisa versement bon okangelo te akotangelo versement nyos parce que yo pese ke mutuka otiaki essence na kati otiaki mafuta saye na yo tango ya silisi yango nyonso ebo eloko nini esanga pa peso versement obisaka ete sa okatela mama zwa ezanga okiste koke libanda te bapeso conseil te kende pa mama nduna obe ya liboma vie eza moko au pètre vie na yo famille na yo ba ko regretter témoin na ce qui est secret libala isakaka mpetu soigner mobali na yo papa linkape mwasi na yo soigner kape mwasi na yo mwasi tango azobima pe lengi azobima miso abato esa pe honneur na yo to mona pe mususu mwa mobali mususu asasuki ndenge nini ase loglimbi sanga ya mbela mabeba sakate asasuki ndenge nini mais osomona mwasi neta bazomona te o mwasi ne ya mutu wana apesi pe valeur papa yo pe fungolaka maboko na yo opesaka mwasi mwasi tango pa azoswa azosoigner yo namona ki mwelamba mona zwi mobali na ngai namona ki ekupe mona zwi mobali na ngai eza couple mona yebi mobali azaka vilain bolimbisa ngai mobali mabe azaka te azalaka vilain mwasi abande kolakisa mwasi na mbongo mwasi lelo changer soko moni lo ba o ministre nini te parce que abande ko bombela mwasi na ete mwasi pe kotama sola mbetu adaka betango daka daka couple ane lelo soko moni bango kitoko bandeko bolanda ke mission malamu bokendaka boza parate bokendaka soki wapite yo mtu oza ba problème benga biso yo mtu oza na kokoso na libala na yo benga biso tokotea yo ba mema auto kebe ya liboma tozomwa mibale ebele bazo kebe ya liboma alingi te nakende baki kolakisa ngai po moteur na ngai ona soma kesa ya muke koma munene pe kokende kokoluka te kaka mwasi oza na ye okomona oyo osopese ba conscience obongisa pe moteur na oyebisa evete mwasi aoyeba ye moko te moteur mobali nange bebi na omemi na garage songolo ake memo na garage musubu eke bebisio basi toyebaka pe ba garage tokomba mibali na yo mobali na yo osunga eza te kopema libanda opelinga mobali moko ayo te na lanzie po moteur neza bien oyo yo oza na ye oza pe kapele babongisa moteur mutuka te ekufi babongisaka yango ezonga pe neta ya sika totiaka pe bacouleur babongisaka yango ntango ozwi moteur noli mutuka nalingaki yango mingi ozwi moteur ane ko ebebaki ok nango babongisi yango ekozonga pe ya sika parce que eza mutuka oyo olingaki yango mobali oyo olingaki ye sunga ye ata moteur ebebi okobongisa yango malamu ekozonga lisusu yo moko mato oyoka lisusu elengi ya koleka eloko so ebebi so obongisi yango orevise yango lisusu ezonga su kitoko ezonga su kitoko emo encadre yango lisusu bien en tout cas na bino nyonso boyandi biso na pesi bino merci na ingénieur na biso moko boka ben image boso mona donc ingénieur moko boga na mona na ngai mais na mona na pesi merci la barbine de la presse mwasi lingala nga benga ke mwasi nzambe mama lopango bo s'abonner massivement na Pedro Production na Grâce TV. En tout cas, je vous aime beaucoup. Émission est pour Nabino. Yambeto. En tout cas, merci beaucoup. Vous sapete. Merci.